Voilà, fidèles internautes, vous nous suivez de partout au monde. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne condition de connexion. Anto Sangwa nous assure la prise de vue de ce reportage et quantement à Tchekele Pete. Je vous dis un grand merci. Oui, nous nous sommes déplacés, nous nous sommes rendus quelque part dans la ville-province de Kinshasa et précisément nous sommes vers Bakou. Aujourd'hui, soyez côté à la commande, qu'est-ce que Jido Club Bercy, Bazar au sein l'entraînement. Nini poussé biso toya ko yeba lolenge baza ko sala entraînement c'est par rapport ya makambo eza ko leka na monde ya judo. Alors la fédération judo wa lolenge boyebi ko yeba kamo ba confusion eze belé. To boye ko pesa homme de la rue parole ameka ko pesa point de vue na eto linga ki mingi to tuna bango moko ba clair. Alors to tambula kaka na cadre ya ko pesa bino d'information sportive. Tobandina nous na judo toyeba nanu ba judoka baza ko se retrouver na des fédérations. Est-ce que pas na bango eza ko lobela bango directement et puis toyeba lolenge nini basalelaka entraînement toyeba ba difficulté nini baza ko kutana nango. Alors raison pour laquelle lelo tokutanaki na bandeko ba judoka ya judo club Bercy Bilomo Boyebi Saint-Robert partout au monde où vous allez nous suivre, sachez-le bien que tous à la rara pour Nabino. Alors Tourbenga le maître, Tourbenga l'encadreur, les directeurs techniques les plus compétents. Il y a ba judo, il y a République démocratique du Congo Oyo. Maître machine alors meka osola na biso ameka un peu koyebisa biso lolenge nini entraînement eza ko salama lolenge nini baza ko préparer championnat ou eza koya et puis akomeka su koyebisa biso ba vie na bango par rapport ya des fédérations ya kombo moko fédération judo na nord fédération judo na sud nyonso tukaka na kati ya Kinshasa et puis la République démocratique du Congo. Et on a pendelo ko intéressé ki biso poto boya ki mingi to kende na batu ya balabala ba opesa biso vraiment argument eza normal te. Alors pour tout le banabino information eza vérifier poto comme na source. Le lenge to bandi na ba athlète ba pesa biso ba réaction na ba vie na bango ndenge moko pe to kende na ba président wana ya ba fédération X na fédération Y mais ya judo kaka toyeba réalité ce que ça nie. Voilà, fidèles internautes de partout vous nous suivez avec nous, Maître Machine, l'un des directeurs techniques les plus compétents. Il y a Fédération, il y a Judo, et puis il y a Judo et la République démocratique du Congo. Donc, par rapport à l'évolution, il y a Judo, pour les natos, il y a ma question, tout ça, pour se poser. Maître, bonsoir. Mais tout ça, évolution il y a Judo Club Saint-Robert précisément la combo ya Bercy. Bon, évolution à Judo Club Saint-Robert. Les amis, toujours en marche, parce que nous avons toujours la préparation, championnat de Kinshasa, nous avons préparé championnat à Ligue, toujours préparé en même temps championnat du Congo parce que tous les championnats nous doivent tenter. Bon, vous nous savons attendre encore. Sa préparation, il y a tout le travail, il y a tous les compétitions on attend encore. Parce qu'ils en attendent mon laïté, il y a une préparation à Bissot Auto préparé sur le Saint-Robert et à Mouana. Alors, Bethel Bissot comment vous quel solo saison où vous avez collé Saint-Robert a été positionné qui n'a ni trophée nini oyo bopesaki bafan oyo bamourir ya judo oyo balandaka bino. Bon, trophée au judo club Saint-Robert apesaki bamourir apesaki balingaka Saint-Robert balanda Saint-Robert baya barubu mpe baya mabele nyonso oyo balingaka Saint-Robert tobundai finale tosalaki bikamwa tobimaki champion ya Kinshasa tobimaki grandeur tozwaki ngenza epuis tosepelisaki batu nyonso bamonaki grandeur. Alors lelo oyo bato baza na mposa bayebaka mwa moke lelo nini eza kozanga na Saint-Robert parce que tovandi tosali constat tomoni bajudoka baza kozanga ti lelo d'équipement tomoni bajudoka mosusu bazo s'entraîner
na ba jogging ba judoka mosusu bako s'entraîner na ba kimono boué neto le baka na Kinshasa ya kotomboka nini oyo bolobaki na bandeko nini boza ko entreprendre pour que non makambo wana lelo ezala lisusu te na Judo Club Saint-Robert. Bon solo là dernièrement na ne tolika to solo là qui et comme Haïti Uganda baïba pour ça Judo Club Saint-Robert osa ya ba élément et puis na solo na ba tebele neti motuloro la maître Zamba il pas aux alliés dans la Judo Club Saint-Robert au monde là c'est ça là maître Fabien maître Daguerre maître maître Machita maître Yamagouche dans la club place c'est ça là pour le cas qui va sur la club pour le cas il va écouler club bah on a sur la ligne à Saint-Robert pour ça la club moyen financier na ba Sylvestre na équipement na nyonso esengela po ba judoka baza à l'aise bino ba maître boye face à sportif maître machine à rolo bebele te bino boye bito zala ke longo boye makambo judo ndenge zala boye pole club ndenge sengeli judo appartient le judoka lelo esengeli botia maboko pour Saint-Robert ezala likolo o nyonso linga judo club Saint-Robert o nyonso aza mutu avandaka na barumbu azalaka na posa soutenir club Saint-Robert numéro ya Judo Club Saint-Robert abandela ngo so année passée vous avez la musique qui 081 10 73 821 081 10 73 821 soko bengi vira Saint-Robert angwana o nyonso za na posa opesa pour na Saint-Robert pesa Saint-Robert ezala malamu pona biso mais balobi lelo biso bakina tokoma makambo welela eloko moko ekozala kino batindelaki na bango yango chekele te mais comme kaka chekele kaka azalaki na kama dossier ntango bazosolola masolo ntango masolo yango mpe koyi ekomi kaka chekele mpe kaka azwa kaka siko mpona bino bozosorganize ndenge nini ese structure oyo ezalaki epanzani to structure yango eza toutefois kaka unifié. Bon, structure oyo eza lelo na Saint-Robert eza evandisi makambo eza nyonso kote parce que Saint-Robert na position nyonso Saint-Robert asavandisi makambo asilisa makambo na ye astructure nyonso tosisa de makambo oyo la mbongo na Saint-Robert ezalaka mbongo eyebani ke eutaka boye ekitaka boye ekomaka boye ekabolamaka boye esalamaka boye. Lelo toza na posa toyeba fédération ya judo na kati ya République démocratique ekomi mibale de fédération ya gauche na ya droite toza na posa toyeba Judo Club Saint-Robert eza wapi et puis position na bino eza nini par rapport ya deux fédérations wana. Bon ngai nazali maître bon surtout maître machine maître abulitro en ma fédération ils ont concerné biso parce que ils ont ça la passe. Ils ont touché mitema biso parce que biso avez ba grand combattant autobundeli nation ko quand même bateau bateau et la grandeur wana. Oya malamu biso tozolinga toza ni contre ni pour ya fédération oyo en France bimwala. Président o ataki kozala la fédération oyo ezali ya président Abibo voilà qui président kala ya judo et puis azongeli sur lelo biso tozali ba judo ko tobunda tozwa ita ebele na mama judo tozwa ki grandeur ebele toza ni contre ni pour biso to na posa ya mutu oyo akobungisa judo oyo akolinga judo ezala malamu oyo ebima norme ya judo yende biso to na bosenga na ye po atambusa judo neti maître machine le nazali kobunda na bundi ta ebele nasali ba spectacle ebele nabeti Congo pendant 4 ans bato bazokanga bayebi pe bato nyonso bana kitasa bayebi nakola te 4 ans nabeti bato nyonso mais à cause ya bato moko bazalaki bazotambusa judo lokola ndaku na bango ezoboma judo yango lelo fédération lelo tolingi ezala moko te moto atambusa judo lokola ndaku na ye judo eza esengeli otambusa yango lokola mpona nation eza priorité ya mboka
yango to na posa bato batambusa judo pour na fierté ya mboka oya malamu na koloba yango wana. Alors na bayo bakolanda biso na mikili ya poto sur www.congoyasika.net okoloba na bango nini? Bon baye o bazolanda biso na kolobela bango babenga mingi na numero oyo ya ngai basolola na ngai numero na ngai nauti kopesa yango parce que mikolo nazali bazobenga ngai meme balobeli ya Kinshasa ebele bakobenga ngai molobeli ya bajudoka bazobenga ngai député ya bajudoka parce que les judoka bana ta ya kosolola na ba président te na nation te nani te bana bakokoka te parce que biso basololi bien te bakopina ye ndenge basalaka babiso. Les judoka ayebi ke maître machine to alekaka na écran ntango nyonso lelo maître machine aza na grandeur lelo maître machine azalaki oyo esengelaki azala lelo maître machine 4e dan lelo maître machine aza monument ya judo ya RDC tokoki kopesa ye doléance na biso ya kosola na bango bakoki koyoka maître machine parce que maître machine ayebi judo ndenge esengeli ezala parce que azwi tan na ye banda bomwana ti lelo aza judoka yango moni babenga mikolo député ya bajudoka naza molobele bajudoka. Maître machine tosepelaki mingi mpenda koyeba mpe comment est-ce que judo club Bercy Saint-Robert baza kopréparer compétition bacompétition oyo ezali koya na bajours à venir yango wana mpena mingi eloko etushaki biso ese biso kama moke oza na effectif ya combien de judoka awa na Saint-Robert? Bon na Saint-Robert toa même na ba 120 athlètes 120 athlètes. Et lelo sikoyo besoin na bino ekozala ya combien des équipements pour que non bozalaka un peu bozalaka un peu propre na kati ya tatami et puis bozala besoin ya combien des équipements oyo permettre bino que non na ba combat bobima quand même propre. Bon biso bozala même capable ya 30 équipements ezala bien osala bien na sa 20 journée ezana bato babundaka bamuke bato mosusu bayakaka aye. Est-ce que programme pesa pona bana pe bozora te ko encadrer bango bana bazali ba aussi lisa senior ibani saison programme bana ce que ezara nene bana babandaka 17h jusqu'à 19h. Alors programme à semaine ezara nenge nini? Senior programme à semaine il y a entraînement. Programme à semaine entraînement ezala lundi tozali na physique lundi tozali na uchikomi. Et puis lundi, tozali na un peu de relax. Mardi, tozali na physique mouké, tozali na chikomi mouké, tozali na au sol et puis tozali na rando au sol. Mercredi, tozali na chikomi mouké, tozali na physique mouké ou chikomi mouké, tozali na technique et puis tozali na moi recherche mouké. Jeudi, tozali na physique mouké. Uchikomi muke tosalaka révision ya ko tozoyi banda lundi tosali sur révision jeudi vendredi toye tosali uchiko physique muke uchikomi muke randori chai lelo yo maître oki koyebisa biso toyeba soki mpenza toza na posa ya kobunda sikoyo yo oza libanda maître nini na maître nini oyo aza na tatami na minute oyo akoki kosala ke alongola soni ya Saint-Robert? Soki naza libanda maître nini na maître nini bakolongola soni ya Saint-Robert. Saint-Robert ezali club oyo ezali eza na baconnière oyo baza ebele eza na connière oyo toki la confiance peza aza te parce que confiance eza na tous les éléments nyonso aza na droit kotia poe na Saint-Robert et puis atiaka poe na. Est-ce que oconfirme bango mpe keno bato bana bandako bana bandeko na bango po baya peut-être na besoin bazala encadré na sport oyo yo bozali kosala tobengi kombo judo okoki kozala na message ya koalancer auprès ya bato wana te? Bon message na koalancer balingaka judo basengeli baapproche devant
judo est-ce qu'il y a condition pour un athlète il y a judo club Bercy te condition eza na mingi te condition ezali équipement papa tolingi tokabwana mais avant tokabwana totika na deux questions tokotuna yo question moko tolingi toyeba est-ce que lelo oyo judo club Bercy eza capable ya ko se prendre en charge? Oui, judo club Bercy est capable de se prendre en charge déjà. Parce que nous président DJ Moubenga, président de tous les temps, DJ Moubenga et DJ. On est là, au système en ambiance à Saint-Robert, au même ambiance ils ont la boulot, on s'est maître toyoka tomona ba pe ba mona te pe ba yoka bazebele alors nene sabino fidèle internaute système na biso ezalaka ya pongi te mpo nazalaka na posa vena bolala te nazalaka na posa bozala informe nazalaka na posa bozala na temps ndenge nalobaka pongi te kaka na pongi kotele maza makotele se dimankakadi ake sachele bien lorsque ça devient dimankakadi ça devient dimamboyima maître souci na biso ezali kaka tolakisa na bayeba kolanda biso sur www.congoyasika.net bamona comment est-ce que maître abungaka comment est-ce que bajidoka ya Saint-Robert basalaka barandori comment est-ce que et de quoi aussi ils sont capables na kati olobi nini Saint-Robert tous les temps il va forme parce que vitesse à mouvement Jordan, vitesse à mouvement troisième. Nyonso bazali mosika balingaka judo club Saint-Robert bozala pene ozwa numéro sur bandeli encore 081 10 73 821 081 10 73 821 Maître Fabien en forme club eza toujours en bâti tieka na biso to kabwana mais pour tout kabwana tozaka na posa to mona comment est-ce que tosalaka barandori comment est-ce que entraînement ngo ici monsieur saloré as-tu mis randori Mathieu debout Barcelona. Oh si monsieur Yuko maître tomoni yo memi maître mosusu awa toza na posa to présenter biso soki eza maître oh maître Sabia azali vice capitaine ya judo club Saint-Robert ayo mpe bayebi ye banda bazali ya bamoni nayebaesala bamoni maître sabe yebisa biso badifficulté nini bookutana wana kati ya judo club difficulté oyo tozokutana na club na mpona encadrement ya baprésident encadrement baprésident tozosala entraînement awa tosala entraînement te fois par jour tosala na 7 heures tosala mpe na 9 heures eloko oyo tosoki eza baéquipement na soutien eza te donc judoka donc moyen travaille bien manche la te judoka moyen travaille conséquence que président azolandela judoka donc kozala bien soki baye kosunga biso koyede biso na équipement banini bande totravaille basi eza te donc tosengaka soutien bato baza libanda soki bakozala moyen ya kosunga biso basunga biso bon toza ebele toza na ebele vraimen bajudoka presque ba 5 quelques judoka vraiment presque ba 5 quelques judoka amisusu bakili mambango kaka misusu bakili mosusu basala bamere misusu bakitaka manchi
judo eza souffrance souffrir na mosala okor tokomi koyoka judo ngo ndenge ekomi de fédération ndenge soki nde tozo comprendre te wana eza makambo na biso te eza makambo bakonzi bami nde basala makambo yango makambo ezoleka liboso. sikoyo lelo soki bato baza na posa baretrouve bino place bosalaka entraînement baretrouve bino wapi? biso tosalaka entraînement na Saint Robert eza wapi Saint Robert? na Itaga Kasai Itaga okoti ya kobima syndicat école Saint Robert. Message na eza nini auprès ya bana ya barumbu oyo baza na poto? bana barumbu bana na poto na bajudoka na biso na bajudoka misusu baza ebele baza ebele so bakolanda biso tosengaka soutien baéquipement eza te bajoueur misusu aza na susi ao travaille mais aza na équipement ya balakaki biso mama baéquipement ke bakosalela biso tozozela oyo babaki bakosalela biso ti lelo tozotravaille kaka etaki eza mosala oyo tolekana yango namoni ke tozotravaille eza mosala mais équipement ma ezoboma bajoueur mosusu bamoi bajoueur mosusu aza équipement te moye aya entraînement eza te afanda équipement te baninga basala équipement ta nde tozosala mosusu baa baéquipement donc mosusu baéquipement eza te donc eza bien te ezosengaka soutien soki eza basunga biso soki eza club bamaître eya club basportif nyonso ofanda soutien efo ezaka na baclub nyonso bato baza libanda basalaka basoutien ya baclub nyonso tout eza ya Congo eya club tout eza ya Congo ya Kinshasa tout mpo basalaka soutien bado baéquipement mpo koto équipement eza mwa mobulu. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Vous nous suivez de partout au monde sur www.congoyasika.net. Congo Asika esengi nini? Congo Asika esengi pere bajidoka pe bazalaka sika. Voilà, c'est ça. Banafani ya mankaka diaka mosi ya grave. Alors on a eu Sarabino Pongite. Pongite car na pongi kotele maza makotele c'est dimankaka diaka. Sachez-le bien lorsque ça devient dimankaka diaka. Nde au mona jidoka aosala entraînement na kimono akotoboka. Kasi mankaka diaka ya mwana. Toza na posa kosilisa ba mankaka diaka wana. Souci na biso yango wana. Alors maître étant que directeur technique, tu commis presque vraiment na suka ya masolo oyo tolingaki tosolo na lelo na bino. Nini okoki koloba na biso koloba na bandeko mpo ezala lokola liloba oyo ekabonisa biso na bino? Bon, liloba ekabonisa biso nakoloba mingi eti nalobi maître Guino Loboko oju oyo ma club na yo ejo na yo maître Machini, maître Fabien, maître Daguerre, maître Zamba, maître Machini, qui n'a vu le club bien, je dois partager. Akolo baba jidoka nyonso ko bazali banda balinga maître Machini, balinga judo club Saint Robert, balinga Kabarumu, botika club te, club est en forme. Mais ezangi biloko mosusu pe etondisa biso tokoma en forme koleka biloko ebele ezangi na club tolobaki yango wana euti koleka tokontinue toujours koloba nalobi isu na famille na nga moko da ya Mundala koko ya Mundala bovik ya Mundala kati ya Londres maître Sefo ya Mundala maître Machini yo kati ya Mundala directeur technique judo club Saint Robert rappelé na posta la moyenne financière ya bino parce que na ebele mpona sala mpona club osala ngalobi nazala toujours ambassadeur esenga zero ya bino bosodene po eza Maître, merci beaucoup. Tosepeleka lolenge boyambi biso souci na biso ezalaka ya kofaire palper un peu bandeko na biso bakongolais baza na diaspora baza libanda ya Congo baréalité oyo baclese baartiste et les Congolais baza kovivre dans le vécu quotidien ya bakongolais. Alors esala biso koma mpasi komona Congo mboka monene oyo tokoma na deux fédérations judo. Alors il a fallu tozwa vraiment baréaction epai na bino bajidoka
Alors tu sais pas le lengue au pésiso quand même la réaction à bino et puis conseil à apporter et c'est félicite ce tout le monde qui nous a un souci jido et que les liboso boyi ko kabola ka so sengi que no ba sangana baloba liloba moko o jido wana et que les liboso sengi merci biso Congo ya sika tokoyaka toza pona bino merci beaucoup. Voilà, fidèles internautes, vous nous avez suivis et nous vous remercions. Et nous avions connu comme invité tout au long de cet entretien et reportage les judokas du Judo Club Saint-Robert Bercy. Et j'espère que non boyoki le lengeni ni balobi, le lengeni ni baleli. Je dis un grand merci à Anto Sangwa Kam. Parce que c'est grâce à sa dextérité technique de bonjour image. Quant à moi, je suis pété. Dès qu'on a eu Sabino, Banafania, Mankaka Dieska, moi aussi, il grave. Tout un système, il y a Pongite. Le président Bidje Moudingaï, il y a un bijou dans le Banangate. Je suis pété en personne. Bon, je suis bon, à plus et on se retrouve. Bye.